ake na bangi kuna soki na mboka la bango sala ba fala na chao point na ka pa ite bato ba bangulo ba lobela falike non voter tina na ko lobela ba mission na ngai la ninga ndenge di ba dia tazo se retrouver na na buduka na ba bangulo ba epoto ba manike elonge teba ba jali shoba ba petwana wa handicapé wana petwana comme na Alexis soki nani wana aza boité akoma titin petit wana zanga lo kamba des gens étaient bandé faut bien le mot quoi na pour ngako moi na fali talon il a fallu pour l'intérêt na biso karaté na il a fallu pour l'intérêt papa non il a fallu encore pour la part oui ba ngulo ozope ayo yo na la critique joka et tali fali donc fali so da kumisa ba ko toucher te donc fali na sana so va na la fali bo yo to ko banzambe ya zanzambe yo banzambe bata pa to to pesi bata moni na mutu ba fali ko mutu ngako le mo fali za moko faire gagner ba petit pamba pa on so pour to terminer comme so comme c'est azulumba andrena ba propos au communauté mbola so le beso kwa ngashi kaka ye communauté mbola na petit na ye fali tout donc biso ba oyo to sala ka analyse ko melanga te na sema sidi yokutu te wana ba sentiment na bino bo gérer ngana o gérer et peut mo ba déviation ma casser ça la tête ma ba o besoin na tête communauté mbola ba tibeli ba fani na tongo ka no côté li na oko follow mite awa ba depuis le 19 concert za annulé bon bazali boss na yo on qui dit c'est la matin bazali ka patron na yo benga bona record bazali patron ça comme ça oui bon ça follow mite bazali patron azali pa ti le petit le alonga on a kala na mo tout ça voilà mon voilà tu vois ba commentaire voilà te bon te soir on va nous dans film tel dans commentaire dans ça ligne mais c'est comme ça dans la vie ba faire de bangola penza na senti bino bina bo deux fois ya on a dit faire ego là au son qui wana luka moyen so bina 4 personnes sur scène bité kanda Mark Wood ya Ilus Gouf le Gaulois Mukwantombolo sommet oh leader des leaders Mousse Kindingu na bango poto tinda bango poto ata conseil de tinda bango poto bunda yem sarana yo siko olobela fali kuna chaîne zorani zoba siko aux appels mobalité na samakolo siko sanga oganyani o so ape kameti mbola na chaîne yo o kamemi mbola finga bato alisi alebe asi delisi yem saraka o finga bato na finga yo siko tout fino makilo kam fali tinda popa ake na bangi kuna siko na mboka la bango na sala bani fala na chao point na ka pa ite bato ba ngulo ba lobela fali ke non voter tina na ko lobela ba mission na ngai olaninga na butia falite mais tina nga sawana ngelo na bravo ndenge bolera mo fali wana biso famille to so to za ko se retrouver te bino moni bino ngoye na bino siko ba ta fali bangulu ba tina nga sawana fali ko fala mna alelo ah tina nga ta ser nga sawana ser po ada mama etika mama ya fali tina et poupa bani bali wana moni a sa na satan na 24 commune na ba chambre fort de tina et poupa to lera ta wana biso to so aloba ki ayaka abasala ka badon apesa badon na famille asunga ka famille mais peut-être que famille ndeza ka soutien na monoko mususu ya oloba na public te wana masolo bekela ngante luka ba beto masolo na côté mais justement yango yana yoko yana ngote boy na bekala matina justement na pona na bina tina famille fallait famille na lui na côté biso fallait famille de lui retrouver sikoyo ndenge di ba dia tazo se retrouver na na buduka na ba bangulu ba epoto ba manike elonge teba ba jali shoba ba petwana wa handicapé wana petwana comme nani Alexis soki nani wana aza boité akoma titin petit wana zanga lo kamba des gens étaient bandé faut bien le mot quoi na pour ngako moi na fali talon il a fallu pour l'intérêt na biso karaté na il a fallu pour l'intérêt papa non il a fallu encore pour la part oui ba ngulo ozope ayo na yo loba ba oyela yo pe o ba loba te pas na intérêt na biso na famille oui il fallait dans grand frère boni son pas oui mais ça n'a pas même boni ba viola ba continuer à viola je dois dire bima fallait tant communauté fallait faire arrêter soit ini mutu c'est le moté aza fali aza musicien kaka ami tsarata communauté nzambe famille c'est la famille c'est famille bon ami c'est mon petit frère bon ami na faut même fallait attirer un message pour la mekate wa sala au petit l'autre ça fallait tu as quand ça fallait betina ba benga penake pour la faire comme amelaki ni pour ele kuna mutu na ndoto pour faire la mekate pour faire benga ngata sel mabe ça comme ça pour la sala kuna te na warrior na été na sala na za pour la été to so ba masidi to na zoka yo masidi moto vandaka ba to ba poussa côté ba be kamit mbola pour na finga yote na tio finga jamais fallait
pas de décision peut pas tant de zango pour le moment comme ça la télévision ah via comme Mboa via comme Yuma via zone ah faut la bongo abi via comme l'autre côté via comme Taba Théo Mola comme ngaite ngamise mon côté mais là il garde quoi Rambo garde qu'on aime tout table to soigner to ke ba Hollande wala mo ngale to lo bala te garde ko pa bete le monde logo liango na te ba question qui sera petit dans ba bivel na petit la boite mais vous boire na discuter na boy na lobele na boite mais fala yoka na ba qui question puis tout sur la bêtise mon téléphone ko boya avec limite ça j'ai beaucoup na télé mais là OK te plus sur na ba ba mo na le logo ba bite wa c'est qui mais pour na fali n'a jamais na ko marqué fallait que tu vas na faire fallait mais là on bête ne bloc boyer na solo là fallait c'est mon petit la batu non ba vandaka so avandi non ba ibaka bangulu wana mo bangulu wana o ta bangulu wana na oyela bango pour mo wala fallait ngala liango na famille bango te abi bango so mais bango pour la nini abone ko sombelo ma vacher ako omoni fallait ko somba moni tu as moment ngo la somba biso wala tu as moment fallait ko somba biso wana somba on a base de quoi c'est là te au somba on somba telo na makasi c'est là ka ninga ben ka ninga yoko ke bakatela kiyeke yo na la critique joka etali fallait donc fallait somme d'akumisa ba ko toucher te donc fallait ngazana so va na la fallait boy yo to ko banzambe ya zanzambe yo so banzambe bata pam yo to pesi bata moninga mutu pa fallait ko mutu ngaro le mo fallait za moko faire gagner ba petit pamba pa on so mutu tengele ko mo so kanse anzulumba anzelani anzulumba nse tango le loto o kale yo to tanga oyo kabe tanga anzemba anzulumba ba petit pamba la pamba petit wala faire gagner de akolia mo fallait ye moko ntaba wana to ba fallait ata bangula papa bana bako so ba abi ba petit ba tina mani ke ba finga ba jaela petit so kan nzulumba so kan nzemba na ye mutafiba mutu ba boka toujours petit moi non peut-être ça mon petit ali quand moi chimi so saleki ngala pote wena bangote ngala mbola wala petit nanga parce que balingi partout dans suko bayoka mais fali le la biso wala to mama a osomba biso wana biso to famille photo lia bato balie bangula papa mais on poto on va la paix et le début il fallait me croire que soit teke abenga pe mutu ke le bana fait kameti mbola ça le bana fait kameti mbola ngala so fela ngata ali moko kufa minga côté mbola na yo pe yo kufa ya kufa langage général oui succès c'est bon vous avez succès mais votre succès vailler va déconner malobate fa pesa malobale moko ata mabeza apesa kazi nga ezo swanga elo kwa lezo nga lelo o atinda kyola na royal ngo pela calme na expliquer que elo ko nyazo ke bon nga fo bato ba bete moni bil nga za bil kiton na maison mère mkoso fan ka succès grave arme le rêve bil kiton so na sala arme lu so mabanga peso bo ka été ba pesi nga rapport nga sala ngate bil to fala maison to fala Madeleine wana bil amona nga pera mbote va bato aso mbote na boy na tali boy masani nga kufela bato ba kufela ka bato luka arme lu akefunda pa wera mona nga bil kiton ile lawa na misa bato ko se son Suzuki na château do wana kandaka kufikala na gade ko na yeba so azwa beko kat ayo ba mbote devant bato tikala bongo kakol azwa na zenita ya montré ngaza mola je beaucoup na tambola na Madeleine ko la boire ba mettre tous les maîtres à Paris na podium à boire à bisoter na bivio na tambola à boire ngat donc omoninga nga na za bon nga banga monter beta nga finga nga mais so devant nga so na sebo bien on s'excuse libisanga le quoi petit na retami petit na osenga kipuni mameze belé ya omonika fali azawa mbe ba teke nga na yawa ni omona na bela fali batu na mona TikTok na so ba wa finga nga finga mpani na beza leki na ngai mais abonné ça na yawa fali na ba ni non c'est pas ça ya on a bika toujours fali fa ta la musique na zo sala mais tika ka otanga kombo na eti aboya na ye te wala mama papa na lobino tika no ka otanga mo na bia bilo na beto mi bala akimanga tanga kimanga na beto olympiana parce que nga na baki oui parce que mon petit voilà ya batuka basali pa pamba siko bulengo na fandi poza nga non bilo ka loba na bité bilo zwaki bangulu na wana ne fali nazo kanga mesiko na pantalon siko moni ta nazo kanga ma fali siko na pantalon kanga mele nini leki na asa nazo kanga mai parce que na loba za pétrole na to soleil na car fali uza pétrole na ngai asa non fali et le rappel moi codé et le rondo betango yo pétrole nango na sima nango asa ki na le communication mo na bi na ye de fali uza pétrole na abina nga vie pétrole pe ba rafinango ko na car a se kana oui uza pétrole na ye ba ngombe to solo la veso ki na jui to solo nga za na falite bon le lote okendo na bona ki pala nga kimanga bon mais mito ko memba ngulu biso mo même boni liso na katanga ko ba boni liso te si on fait ata sala mabetali yo na sala mabete Michael Jackson ko bakanga prison so ki viol to attouchement te bien ko le kamuna ya kofi ko fa sala le ko ni ba kosele JBP yo beaucoup ko sa to makambu kaka donc mutako mabe
Boni Liston amena batumi pena fali ba pesa Boni Mukongo Boni Liston Yves Njoli wana to vanda concert eza fala benga vende ni confirme to blanc blanc noir to que no Yves Njoli oza Yves Njoli abeti ba plana beta abeti fali que là abeti concert mais non Yves Njoli a comment le repas ba fali ba to ba dominer Yves Njoli mais ça mawa Yves Njoli a contribué quand même hein ne même qui est to ponga ta na fali blo to na bi na fo boy mais le lof ba vanda na vana na vani na lobeli Kofi ngale mo Kofi aza boss na za na Kofi na ko ba sanga mabeni na kana Kofi avana no kitike Kofi na mon fleri na la chamusa ba mon fleri na le makamon na comme ça là ba ke mon fleri mon nivier to vana mon fleri petit na kala to vanya na bo pesa koka ya manga na boboto si on ngamo na vani ka non so lelo na vanya ba to ba ya osunu ba ya kosola ngabo na eulekate ya ona bike bato ba so ya boka ngabia fala za ya ngai dans zo yele sikoyo akosomba tu amoma bis wana akosomba yango omoni ndala bino assurance nini ona biso boy na assurance nini ozana to changer to wala pe Mobutu to umeli wala pe Mobutu merci Mobutu pas la bino c'est mon petit voilà communauté Mbola merci na yo merci na bande connaisse bakotala ba propos au communauté Mbola zo lobezo ko engagé kaka ye communauté Mbola na petit na ye fali poupa donc biso ba oyo to sala analyse okomelanga te na sema sidi yokutu te wana ba sentiment na bino bo gérer ngana gérer invité pour que mo ba déviation makasi za la tête makambo lo besoin engager communauté Mbola batebeli bafandi na tongo kanongo koteli vena oko follow me de awa bato le 19 concert est annulé bozana date ka wana bo maintenir mais concert place mususu boko te le ba wazali boss na yo wana kitisi vela mate wazala ka patron na yo benga bona répondre azaki patron bon ça oui bon ça ko follow me do azaki patron futa ngapela ko azaki ati le petit lelo alonga wana kala ngamo ko tout ça ba côté voilà mon voilà bon ex patron na ko follow me de ex patron na ko follow me de oyo bazalaki na etomoni to lali to lamuki ex patron na yo audio ya munene bimi tourner na toile batebeli balobi à s'adresser bien à petit héritier petit frère na héritier Watanabe sinon félicitations aussi na grandeur pe état d'esprit héritier Watanabe balalité maka ya BCBG balobi ko follow me de est-ce que ko follow me de la rage c'est nazo répondre maintenant personne ba golwa motebele obi na ba golwa obi ngabna ngana bi bato linganga ngaso akomisi bato mo linganga pona obi ngaza na étoile d'abord na faire na ba bloquer bele pona faire même pour porter bele ka obi ba golwa na so ko na ko ta TikTok na bi na ngo TikTok na ko mo TikTok ba golwa e ba soena ba warrior ba golwa komi ya bango bazo kimza ba warrior kuna defate muso na matibina ba golwa oh non na peso cadeau na mangu la cadeau na do esika ba cadeau na basengaka te wala mususu zaka mutafanda tindelo lion so avanda tindelo chapeau oui que la fin de 6 ans monaka ngam na ngelo na finance na maka 50 ko mona kati ba cheka onde so na ba lion ba so ba sika ya mo fosse na blague bo pesa ba cadeau akonga pe na buka dans na kota lobby na sema na sema ba cadeau bon na la bongite bon la na sema ba cadeau ya ba golwa na osenga ba cadeau donc osenga ba cadeau ngabi balinganga bo finganga te na langa bien ba benga ba moko kamoti mo liboma wana zo ba moko le mettre mon muté atenga na finga maka mais c'est comme ça dans le vidéo moko fin ba fingi toura wa tu là te ba fingi toura c'est ça tu vois ko bo ba le soir abiso pe tu ko li toura tu ba fingi na commentaire ba vini na commenter kana bité tu vois na c'est bato le poto commenter la pamba obi tu vois na tu le papa obi ne ça va il fait la nature ba l'idée ouais des fois tu vois wala ba commentaire wala te ba et soit emo au vani muta fingo tel na bo commentaire na saline mais c'est comme ça dans la vie ba finga tout de ba gola penza na sentir bino na bo des fois ya on a dit faire egola ozongi kinwana luka moyen zo bina 4 personnes sur 5 Lité à Kanda, Marc Ewouz, Yailous, Gouf les Gaulois, Moukwantombolo, Sommet, oh, leader des leaders, Mouzek Indingu, N'a Bango Poto, Tinda Bango Poto, Ata Conseil de Tinda Bango Poto, Bunda, faire quoi, t'es comme un songe, on va nous boumina yo, pour nous, on faire bien, on y est le Canada. Ah, pose, ah, y'a mon là. Ah, mais son compagnon, non, il a fait. Ah, comme c'est les Gaulois, on y est les sous-marins. Pour là-bas, Fatinda, 5 personnes à Poto. Fabouja, là, tu as fait. Tu as poto, tu as conseillé, tu as poto. Faire ça, comment dire, zongi boyo, au bout de Bango, Tinda Bango la poto, baya.
ati abunda pona bika abunda ba ya poto ezaka te que maintenant l'accès na ba ya poto et ça plaisir faire salango ba ya poto c'est un peu ça omoni nani zoba mona maniko ba presse babia petit wana tina memaki na Sénégal manika to finga manike moi ça pour là moi ça faire mampuya manika zo mbali wapi ate manika na kona reçoit manike ate moi ça na la poto te mwana mwasi ménopause mwana mwasi so na reçoit mindele aba reçoit petit yep ça m'a na poto atambula tamba ngoso na bata na boire diamba liboso na bengimbila te na pona ta le kabona boki diamba liboso na mbila muto te ka droga ba okanga te wale ukute mabe comme il danser azo finga kofi tongo poko salini nazoba acha mo photo koko moko alemba atambula la ta couche acha suba la bla diabète oh mama na ngai na soba nebi acha ko news ala diabète asuba ata couche so c'est émission za la couche ça c'est émission zo suba na so le permettre on patron il a quand même la bête na zo le bande vrai ou ezali normal yo mutu ngai manike comme on nga na so linga okomoja oye musala na ye soka ye musala ko finga bon yo le yelinga na sani so arme na ngana ke bobo ke tsosa boko tsobe lipani pour ko tuta bilo ko ba bordir Kabila joie na ba Félix bon yo kango moninga bo te ko muko awe ki parate autrement 5 so yawa lo ba longa na yo so ye awa mikimisa so yawa awe za la mwana te ezala tata te ezala kokote e bilanga grand frère na mkwala zo benga ngai mkwala ona tutaka dinilesi grand frère na yo ya be masuma aza be munene ana italien abe mtambo atala makamno aza be munene na complète ba zwa yango na nga bele bate gala nga pesa abe masumu aza be munene aza na la ça te kafa na abe mais ata makamno abe na bi paso yata la on pas sur le abisko ba film serment tin ka mona kine abe nga pe nako agangela pour la dinilesi biso finga moto na nzambe la mwasi na ye na bise oya moto na nzambe te biso na biso bino ndeni bata pétage binitsi tukoma biso biso ali na nzambe te na bise vie bosa la koma denilesi ozaka na tanini ozwaka makamboni olala ndeni femme na pese mi peta linga mi ngachanga ma moto na esi grand frère Claude Sereni pas bengi ngai oh le non c'est pas noté yo Claude Sereni sanga non ozo finga denilesi Claude Sereni oh ta makamna ngai mingi te Claude non wala mokonzi bana na obona lubela machiba bokatela yo wala na ayebi yo kanga bien yo pesa ngabo okotela ngai yo camarade nga na lobia yo makena yo kanga na loba yo kanga tika na so yo ka s'il vous plaît so no kele makamna awa ko yaka na to yo na ozelo o batiba no menga no mesenga ye bona tiki bato kaka na ozelo côté o yaka so bengai o no kamito no mutala ka ozo finga bato ko ina kama kamana te yo kipe bo kipe na pouvoir au moins qui par pouvoir mingi tena makambo sala ma bien te oyo zawana za mutu ngai de ka fati on va na oyo na fati te mon frère Claude Sekedi on tala ka bongo mais méchant na zalango kaka 2020 so na 2027 2000 combien na jouer le côté nga yo zelo zani na le banga mo côté yo tuna makambo Claude Sekedi yo za fati to ensemble mais non ta ezo que ne pas mandat on est que ne ka boy 2025 26 27 Claude Sekedi 26 derrière dans quelques mois dans Claude Sekedi à 5 ans société mon ça voilà nga moni les ya poto ngam do mutali boso ndwa nga na zo eboy nga ata ba yusu Claude Sekedi c'est moi na bete ke ba meli bobo abi ngam tali boma c'est ngai siko mandezo kene ya yebenako lito ya fachi liso fachi mais abi ne copté azia tambla de boy tout droit parce que tout droit la Congo lingi bongo te Claude Sekedi tisco talaka na ça ba mo finga na bana ba Joël ba manike liko Claude Sekedi mo na otala na le côté ba boke tu vas toucher fatité Claude ça on a été mais 2000 non talaka 2026 ils ok 25 to 26 to 27 na team na 27 qui nous ala ko bon 27 so que beti na team na kin bye na team na boko qui ça wana bobo salanga na oyaka la ngaité ti 2028 parce que 2027 2028 bon faut ça la batuli prendre basa kuna pa kisa romela ya nini nalobi kaka Claude na peso moto ko tozali nazo talo kaka tisco yo eloko tisco la vandi kaka Claude bokatela ye Claude Sekedi bakatela na vanité o vandi penye na makambo tout o ebenga o yebine to mambo ezali na sali soste no tinenge sala me vandi kuna na vandi na ona tala kaka mais 2027 kaka janvier boniko na changer tenue
Congolais. La recherche de tenue. Non, on avait la poche congolais, puis là, on a bois qui on a tiré les choses. On l'a en 2027. Moi, tenue. Mais comment on a tenue? Ah, ils ont goûté. Non, tu as un message. Claude Tshisekedi, mandat la biswango. 25 dans ceux qui disent la qui nous a tozana yo, tisiko yo, dans la juité. Batune sur bazui kuna bazoyi babambongo miyibi, ba ministre miyibi, ba ministre nous ah là basi mi balé ministre, tout le monde a la télévision, ba on s'arrête ba millions, ba 100 millions, ba 100 millions, yo linka logique. C'est bien Claude. Mais 2027 kaka tu comprends décembre la fête bonne année. Ah les premiers dans cette émission Mutakala. Athée en tout cas. Moi les premiers dans cette émission Mutakala. Athée en tout cas. Parce que dans le bien moi dans ça on peut ah ouais. Mutakala. Tant ça Mutakala ba utala so les amukie so munene bino kaka projije dans ça la Mutakala. Ngai nzoto ndenge za sala nganza basalanga ndenge zaleli ndenge bokomondela dans ça la Mutakala wala nde. Ngaso na juita mando sila. Basi doit makamse pesa kandako na bien. Ah on a oya 2027 na bombi ya Claude Tshisekedi. Mais fali na biso ke na batwala fali na zo yelawa. Oh maman fali tali mutute. Pas d'injure yoka pas d'injure. Non sol sama ndenge za fali na mona clarté na zo zwate. Siko bino bato ngulu twana bobongama. Non tika ba montante. Ah mais bon poani. Ya ba laisser musique. Ah ba laisser musique. Allez na bateau. Bateau mais laisser musique. Manika rolbake nini formule 7 yem da fouli on peut ça et zo succès maniqué. C'est fallait l'année succès dans numéro 1. Ya on me met la photo. Le stade de France ya ki nola manika be za bango na Ken Pian. So fallait numéro 1 et le bango de bateau. Ya on met photo. Ne zo eri masidi. Moi neza ko. Non so lo même mission obinako. Non so on a kanda na tranquille. Limbata ba rappeler nga pena ke bis wana na kusango. Isa chauffeur mutu. Il m'a fallu de tu as mon match. Il fallait bon avec sécurité. Ami son point. Da swali de benga tu rabo. Yo ngala biso somela bis. Web c'est fait za cher na bolité. Eza cher o na somela le roman muke. Akol ba comme na honte. Et le roman muke ni catch. Catch. Ni mo belo ba benga na Congo ce que le mo. Taxi na jaune. Ah, na tu quoi qui t'a fait fallu na d'Ivoire. Fallait que somela. Alobi na ngai bo. Na so le tu ma lobi ke ngani nga somela nga chip. Tu as un moment, so ma webite ko baksa ko ko. O ki sa pa ni ndeko na ko. So ma yebite tika fallait avec le fallait avec na so la vie assez un bis et ce qui bon so tu as un moment ta ke baksa para ni kanga so vous soyez là qui tsayo abeta modi tu as ma so fabriquer ngo après que susu na ça peut la permettre masidi le matabe là on pose à toi na voiture tu as moment aye pela kandele ke mingi tu as ma so toucher kaka aso ma mwana muke oza muko comment mukolo tu as moment so tu sais là tu as mort yelo makamoko fallait lingaki fallait abia somele bis oui pour tu as fallait abeka ki na la boy bis ta lingi jipa munene tu as moment fallait singa boy oui ve na bataille ba prix na ngo eloko no sengi eza cher mingi hein non ba so eloko muke comment lo bataille bengi mutu mo non ketch bona boy atali bona boy ko pour fallait zanga poso so avec cadeau yo cadeau ba refuser te yo ko boya cadeau nini na boy ko nga se ko côté la mbongo ketch boniko yo zwala abi bien je so li ketch ko amulika ni lobika oui awa lobika obi na tali bla boy ko ko mas to na abi ndi mara abi se ka to vie abi se ka so boy so na so bloquer so bani na ketch après to baxer munene na bi falite so suis déjà oui ba ça a nini so après so même ça encore après ce déjà wana après ce déjà wana après ce que bandi au jeu munene après la fin de boy yango tu ma ko ay baxer ba mungu akomisa munene on a boya ki na besoin de 7 na lingi jipa munene attends lingi jipa munene et t'as tu amboma ko attends que t'es mon frère c'est pas grave pour que na kanda nga saki mabenga na tumbula ki na ko ba na téléphone tu amboma na ko ba internet yango tu amboma ayelenga non na pese mbote ko ça le mbata be tu amboma mais bato ba bimisi biloko ndongo to nyatanga ya de se pesa quoi voilà mama kofi nengo lo biana na la mama kofi oui ba biloko beti wana déjà héritier ndenge banda ki héritier batuna ke likama mwana toto school bakali o azalo kwa kofa so ba moko boye bakali aluka bakali moi sur la Belgique semaine on a Belgique non c'est l'émission de Valpang moi sur la tennis a robengana yo bakali a ju fille mon la Belgique fille moi za wario a si bakali
pongala to lingana zo mukanda il faut comment oboya kofi yo mula ke mbangu ya na nga bobe yake ya bien moto zo kamwe mais bango bata ya fali bazo kamwa à une vitesse baba na malembe nga bena mikolo afali comme ça fali malembe ya imbala moko wa ya na nga bobe yake fali te bakali nous sommes mwasi moko na Belgique nikola mukanda passe sans papier ça passe ko follow mi dende mutasi livrer ko follow dende mutabwakisi na sans papier ça passe na oto sa mission na ba foi sawa ya Belgique ya bakali eza na ngawa c'est ça non eza ko ya muto o apesa makambo na place mo sanga vandaka na za na ngawa siko ndenge lelo na makambo na beti bakali alobi ni ke pa kofi azo mukanda te kofi ya na bien voice ezali o batini alobi ko pa kofi azo mukanda te azo formuler ba porte te ba batu na ye yango siko azo mwasi moko aza warrior mwasi alobi akangami kuna ana fait moko benga papier mo soki vert so rouge amke baza na ngona donc faut 2 ans pour mukanda mais 2 ans wana bakali ba ko sile lote bakali ko benga bakali ko bakali o koti na mondo yo oye ta bakali obi mon pa opena nga mabete atamo na biso bato ba biso yo bakali pemene ko muto ndeke wana kwa ndeke wana za ngembo te obati ngembo wana ndeko ya Mike lo kamba lekino eloka bongo na famille na te masidi yo koza so ba ile kidanga yo na c'est la poser lengo za bitoko za mbo bakali oza kwa fufelala oza kwa nzombo na mati bakali so na mona muta ngo muta maladi mopa moko ziko muto bakali ta kutu o pese chance bakalite opo na ba chance angote bakalite wala ndeke wala ba bakalite bakali manike ba ko ba chance te wata salite bongo we bakali oyepo vandi okomio na kenda nga pa yana nga fali moi ça en Belgique eza pa na mukanda na koyala makambo to yana oye bakali na tikete bakali ba ko benga ya Belgique o mone ko bakala santé ba ninga ba so pe ba fina bango oyebi ngako na linga po ba nyoko déjà na mo na kinikala na Belgique Yolande moi la ngeleka nani o la disha bene mukanda kima mo la disha so mususu yana muyibi wana abene mukanda kima la duchesse na théâtre koti abe bon na yanzerate Yolande benganga lana Yolande benganga singa na jumbali moko awa na mon clarté babina nga soki za sala so tenga comme la duchesse na pas bino makambo te wa ex na petit na petit na bureau na ya kala ex ba petit na nga siko na bise nini o non o aboti nga yawa menenge sawa longa na ndako soki ba nga binenga sawa na yuza zoba na no finga Yolande na no finga bo azama me milité abota la docteur moi mon kitoko moi ngeleka bala se na na pese mboto kutaza oh non na gangela ma belle kwa mwana mke nabi nini ngabi yeba ninga zawana zaka na ba musicien azandumba mubali na makamuna ye soka na sanda ku Yolande azwa téléphone na ye azana deux pistes na kati piste moko ya ndaku piste moko ya libanda ya bandumba na ye ndenge zawa ke na préfecture ke no yebisa bongo te mutu wana ba che kala zo mukanda te na bête mutu mo li solo dans la communauté mo na za très très ce que Yolande demain je pars à benga wala kuna préfecture je fais comment na be kende kuna tu na yebisa bongo ke tala garçon de moi na mais aza mutu mo boybo talisa bango ba bloquer mukanda wana ba bloquer mukanda wana mutu wana ce que na soli na ye avait yebisa la duchesse non ça suite à Yolande on a fait parler Yolande benga comment ça va oui o te la duchesse ali awa abike na famille ba okani a obala ngai et tu vois na maître asa muyibia alukuta donc des jours la duchesse azoki mbangu on ndingisa kutawa na soki na ndaku na osala mariage non c'est quoi Yolande Boti na Yolande on dit oui comment il m'a parlé donc là na sikoyo na fana ka boye femme na yebisa tetika c'est pas kaptika domona na doza pour ça soni pour aya alambier mais mon comme ça na beningai o kamiti mo t'avais raison asa pédé solo tala boti voilà yem to sangai na bangate Yolande o kutu asa biloko mo ba kota simawa sur la duchesse parce que Yolande makoma zo koso beni OK bimba mona chaîne mo za kala o ba bisa na YouTube na Facebook et ben o kala so comme le bimika ba publier na Facebook we ezala mboka mo boy ba benga nani kala o so makamle bimika boy ba tia ba kuna ba olobela ba kuna et yindi ba ona la duchesse yo na benga za ndumba azana kinoko akena ba boîte soka donc ba bebana abende mukanda la duchesse petit azaki momi na ngai Yolande bureau na ngaka ba petit na ngaka lenga j'ai chopé avec petit mo ba kofi ako 50 ya mikumisa ko kofi tika j'ai sur le repas mo ba pe yo ze bete donc ninga zana
yango na bite oya bakali na kopesa bakali ndeko na mwasi pasi te ale la lobby bakala tia zemi azwa mukanda na kotika tante nde eza wa semaine wana ke Belgique pour bakamutu ya bakali na tunge makambo Kofi awa ni qu'est-ce qui se Bakali. passe encore Okay. Kofi Olomide quelque bakali ya makambo bimi ba bakali luka chauve sur Jibe balo Jibe pourquoi lobby siko eloko esalinga pasi na makambo ya Jibe oyo eloko esalinga pasi masidi moni ningo za ko ningo za netre boy yo banga ba tout wa mona poto akala musu ba odeka ba yebika wana masidi tango tambola se masidi qui passe musu ba yawa ba jose mo ba yawa so ba yepane ba ye ba changer so ba non ba zo ba mo boy mais yo za masidi non na ba pas permis na c'est comme ça elle quoi Tracy Melenge c'est comme ça za noko boya te que mutaloba ki ba bebo o gazé non eza yo pe ya 4 droits de repos to mona na solo la politique to mona ngo pa ndeko na nani Yves Boulende nani Canal Kin après c'est ba mote na ba Yves ya kuna donc la presse lui fasse que ça c'est comme ça ah la porte commission qui mutalega kuno a ko so batu olingi batu ba lekso batu ba fingi ba répondre te zala bongo masidi ndeko ça merci ya moni makambo oyo na lobo parce que na beti bo parce que mamba Kofi oyo tout ça na jouer c'est moi na kisasa aka pe poto a mukuse ko bakali a aza deux fois Michael Okamba ti oui que Michael Okamba na comme ça chaîne na chaîne à Kofi Michael Okamba sotali ba vie na Michael Okamba ne bando comme chaîne comme ya ba warrior ba fana fali afana na hotel et les gamins ba dika la passe so les dika de Nilis so quoi de Nilis ba Nilis 500 Michael Okamba ta 500 poème de koso yé kaka so Michael Okamba ça la tout de les affaires Kofi même ça de Nilis boy même que linga Kofi au vanda ba so ba mbodo yaka na même ça de Nilis so yé les Kofi na oyela ye wala kuna mashaka ba mote nga Kofi na sala pa Kofi te na porte parole te mais so ka Denis pour Michael Okamba pour ça Denis Lesi afinga Kofi mais so mikolo la ndaya so ba tunier mona zo répondre bien mais comme ça kota kaka mais Okamba na zata ali mais Okamba na za mobali te za mwasi manika mona ba zo fongole siba aso ba mikwa bela mission mo sali pa David ba so za defa yaka la mwasi na Michael Okamba yo ozana eloko mo bili wala za lango yo Michael Okamba OK to ça défi na on peut biro na petit mon na kataka na opese oya mais madame n'a pas là au Momoloba ya TV ouais attends non le bon yo o ta foi non yo so langa quand même bola nga wa binota na la petit na mo biro langa ba yo kambala ko tikelo na chambre na va libanda na ka suite le bobima na ka soza mobali ta Michael Bodambo yo mobali yo so botaka Michael yo botaka olala ba gloire olanga wa olala ba de o ba solo na oti Michael yo so mobali yo émission vidéo yo so mobali Michael yo vande loko mukie wana écoute loko obotaka te ozala mwasi te oyo solo te asala chaîne na finga ko felo vidéo c'est pas bon et comme ba finga faire pour ani ba finga ka faire fallait pesa ko loko te asa mukusa so dibila memela kai azanga forme alors kwa kritikwala alors ka ben déjà wana ba to ba na zamba la ko sa bilo na butwa mutu bon ki simbi ote émission vidéo ko na loko na dijoka ko sembeleki muko na émission sali atuni de Nilesi eba kitinga abena de Nilesi bon ko felo mide bakali alongwe azu kamutu mbola tana okitsanga ese nga mutu azo na poto nga na bana fina na poto na kofite nga ko fezo na poto ke na ngapi nga za na poto awa na salaka na la fina ngai alo ko felo alongwe bakala alongwe azu kamutu mbola comment okitsanga boye azu na sala ni kofi azu nga sala ni ko felo mide na procureur Michael Okamba wali boma na mutu na yo yo tu en fingo l'anglais na o fingo l'anglais hein yo la o fingo l'anglais ay was ay fingo yo okinga Michael Okamba yo ko saka na ngaita parce que Denis Lesipe ay bisi wa beta bembe film wana asuka nega wana ay bika ko yate moi Denis Lesipe nga zaka wala bike ndenge na za Denis Lesipe pétage eza na place ko leka ay bike soki na ye na pétage danga pa kabetu mbola pétage wana eko kendete eko lata ye ya on a vu que Michael Okamba yo eloko muto pamba chaîne na isa comme ça ba 3K ba 4K yeb sa nan yo siko olobela ka fali kuna chaîne zo gani zoba siko ozapelo mobilité la samakolo siko yeb sa nga okanyani oso ape kamuti mbola na chaîne na yo o kamimbola finga ba alisi asi delisi yeb sa ka finga ba na finga yo na fingo ce que tout finalement Michael Okamba. Oh voilà mesdames et messieurs vraiment merci non merci na ba Cabinet Mbola s'il vous plaît on va la répondre on va faire il y a profité OK ce qu'on a respecté on a s'il te plaît
moi le comment yaki oui na meleke le kofana ya ngwana o somelenga biloko mo mela comme on bien on ça au moni on va Koffi Olomide on va JB c'est pas bon Koffi Olomide on va JB c'est pas bon na ko sote mam Koffi Olomide lobi oui nenga démarrer JB na makambo ko JB pourquoi mais tous arabatu moi ninga zawate na demain bato mususawa makambo na bango moi na toti koto na ke koto ezaka bongo o uti koto mais le kamo ezalaka na profiter Koffi va profiter yalo kwa mutasesa ko bapesa oyo pecho bosembe afinga Koffi afinga nani Kabila nyaiti o bokamso to finga Koffi ki parate Félix ba finga ba commentaba président finga apet so ikane kia ekiparate o kameta finga président finga bokate bosembe afinga Kabila président ex président mboka nyei ba chepe pese poste pour la kaki nyei wala e futa rappel ah ngezo futa te ngala zo tutu la maison futa te ah la kota na kumsa ka bundi na fite caméra le soir pour na ko le fite caméra na ka bunda yoka la tota quelque chose pour na zo le côté disco yana bike bosenge aswa ba finga nyei ah donc nenge zawana ko nenge zawana solo ba on wakara bande ko langa boninga ngai onde ko la na pepe na pole na pembe mais boy ba kina mdakanda te mtawo inanenga po ba koselenga makambo so yepe de vanga ambola obetaki mabe alimbisa ngai on c'est la famille limbisa nga so na kena robongisa ngaza na mabete ngaza na bien yo moni ngaza na so nga ba masa te nga so masa te donc ngaza yo ne ba masa bakima ko yo ko linga ba masa bakima ba biki ba bata songi ba batonga ka ba biki lobo balukela ba kaso lo ba balukela kilo mama mutu da balukeli sel mutu ozale na poto hôtel ma ko umela la te na balukeli te ko comme ça robongo te tika bloc wala ngo ba mettre lourd la pression mbote tika bloc wala la pression mbote donc ya mo te Koffi Olomide to mona bloc abimiswana penda ke mabe héritier wata oui aza déjà patron aza leader à groupe moi na wana oui est touché mais héritier wata ebike aroya ko répondre Koffi Olomide jamais pour ça papa na ye aza papa lemsu koko donc azwa ako mekate pour héritier na minute yo bato bako tchaye na buzo ba héritier wata pour héritier na misela na wata na minute za wata siko bato wali wata pour ba wata bani bato komisa wata za bien bato mingi wala na wata ka pona mbongo wata fa keba wata na yo ka ba journaliste na bino ça conseil héritier wana fallait ça la plein à danser pourquoi ils ont battu ça les plaintes oh bon c'est ko célèbre bato na ba journaliste ba ça bon ah te ye mon fo banze moni ça la bato tu vois héritier par là ba journaliste ça veut dire héritier tika biloko wana ba journaliste bona ba bato ba camarade na yo baza bato te tala carrière na yo ozala mouvement na yo ozala bato na yo ba sala ba promotion ozala bato na yo bato ba journaliste ko ezaka mbongo ngai doke musika te fala beti ba reine na ba concert na ye ezate ba journaliste akipa bango te amona même pas bango abetango ye moko pour succès d'ailleurs parce que bino bosala nini bokoma siko ka te oui publicité balobi na bango mais yete bango te bato bakota na concert soki balingaka yo te bakoya na bango te yo moko fo banzembo na yo wata bazolela yo bazokritike yo wata c'est pas bon wata yo ningizana tika bato wana ojusko oyo asumba oyo mwana oyo nani tonto skolo bakali akomutya pena kofate na kombola héritier sikonete bakabola na bato ozala na jeune ozala carrière molai héritier tika biloko olingi osala oyo okoma na bato boya yango héritier ozala na bato na groupe ozala nani bakali ngomba badadi mola omusu akoma ekima nga bafilma mingi wana Francis Dibaya olingisi unini héritier nkambongo na yo babakoli yo baoseka te héritier tala no vi na yo na orchestre na yo héritier wata oyo fa nga tobenga na fa tokuta no kedi yaki na ebela koloba na yo oyo nga nazala ngo naloba na yo en face en tant que mon frère na loloba en face héritier wata en face donc ndenge eza wana mpenza héritier yango ata bato bafingi Koffi eza bato héritier te héritier azali kuna te héritier aza kuna ta moke te aza ko atini mutu te donc botika mpo nga mpe leta bafingi Koffi bato héritier na oyela bango te poso ayeli bango c'est pas bon hein héritier vous avez eza héritier na bike c'est pas lui yo mopa ndenge aza na alobi na ye ndenge alobi eloko kaka oyo wana eza ngo babingi mwana wana kameti mola Joana za mabundia yo mabundia non biloko so comment oleka nango kaba fiso mutu muyaka silikiti muyaka we ba yaka ba boyi kala ba yaka ba boyi kala so za ba boyi na ndako muyaka po ba boyi mingi siko muyaka échange nango muyaka longa nango do héritier beta kara mais oye ye pona JB wa fali kutu na kokota ngo kutu te alobaki boyoki bo sale be missionnaire alobaki fali bo mata bo kita ngapo na ngai jour ba yema ko fana ke pona za la fali bo se Koffi Olomide bo mata bo kita
pour fallait la fali c'est Kofi donc ça me qui salami bato baye pour ça bato ka entourage ko ba baby saka bato ba pemela fali ba ki sala pas Kofi Olomide bala ba méchant na bango Kofi akala ba meli fali et sangani fali ya ko bon fali na Kofi ça eza yete ka bato ba ki pemela Kofi via zalaka boy via to zakane donc siko bloka mike boye bo monter fali a komi bon na Kofi fallait ça Kofi le remonter bref bato ka wazakana yango bi wa fali na lobate parce que nous avons un jour to yebi mais Kofi azana droit pour na mona na ye azana to bakila na ye we ba na biso biso to bundela bango bon on a dit bon ka star de Diston on ne sait jamais et l'autre il est ma bebo éviter c'est son père falo le mona na ye ngi ba na ngato vani bubi ata vani mona na ngai mais ouais Jibende Kofi oui eza ma beninga ke wana voilà ouais Jibe penda ngi via beta ke bambodi wana eza pende to baga ndio ekeboye temps pour na kanda wala ninga wala pendanga mais loko esalinga pasi bato basali siko bemiso baza ofinga Kofi Olomide na ndi Jael Show aye kofinga Cindy ola nanga bien aye kofinga Cindy afingi Kofi Olomide grave pona nini pona JB so mutatini Jael to finga Kofi eza nani oyo wazalaka oya mongolo akomeza nani oya mongolo akomeza oya mongolo oyebi to so ça edenga ite obeta karate oyebi yo ma musique mingi porte parole femme fata Joanna porte parole wana wa mongolo comment wa mongolo porte parole jiba mongolo wana ye mutu o akangisa Jael Show wana oyo ma pe wana ye muta pousser ke ba mo finga Kofi Olomide mais ce qu'on a belo moko bino zo finga Kofi Olomide ce qu'on a za procureur so na super jibe na télévision ngapena po botiki ma bilamba ya so ce yo na botiki ma ba finga ki jibe bilamba balbaki na mama mbongo ko fasili ki bo mo finga Kofi fina ye bo mo tanda na Cindy bon ndebo la tsanga ba grade ke na lobela Kofi siko so na la tsango siko na ti bera ngo siko te kola tate te na bika te soki na la tsango siko kola tate na ye pa jibe na si mona tsusu na ye liboso mona tsuka na bi yo pexinga te so na la tsango siko na la jiba mais comme na yebike na lingo la tsango te mais ba fini Kofi trop ba bimi belé ba finga Kofi Olomide ba tu faut se calmer ba yebele bo banga wala za légende en plus de ça bo légende Kofi Olomide pe légende so la première Cindy pas la légende parce que le Cindy ba te belé bo ti ba comme na ba chanteuse na bino na bokel c'est pour na Cindy donc ça légende ya ça légende na bino les gens faut respect na mama si boye ba surprise ezali ya boye ba surprise beaucoup talent bozo baté Kofi Olomide bo bela Kofi ko aza songa mbeli Kofi la passe parce que Kofi était Kofi aux attention bien ne aux attention bo yo ka passe on pas hôtel ne bo fana Kofi ne za souffrir parce parti mon kana cha no cha mkekaka j'ai le choix to babilo moko awa petit abula ndumba oyo te oyo azo finga Cindy abi to finga moi so pour finir JB pour finir JB so nga pese ko na 5 permissionnel la JB te to chana oki Jael Show te abi to finga yo pour finir JB yo za procureur na procureur procureur merci amasi yo yebi yoka Jael te yo faut chana se yo za procureur so Cindy salé yo za procureur yo chana na se ozo na finga siko bazole la siko moni ozo finga asepeli siko mwana moka petit moka bimi siko yawa aye ko yoka ni Jael azole la susa yoka pona mwano laka Jael yoka mais ce que j'ai sur les poignets quand ça flèche à l'aise à faire retour ce que les gens doivent pouvoir faire fali ma belle ça wana bino le bon finga au sepel na tia oui Jael à l'élite il a fini Cindy finga Kofi ce que Landry Kofi Olomide ya poto ozo lela bino ba ko finga pirate bino ba poto pour sani quand ko finga te ce que Landry o leli Jael bon akoya pas finga petit Kofi benga ndena Jael à l'élite yela biso ye kaka ba finga na ponga na kota makamala te nazanga pour que yo pezana moto a finga lo bango yo fingo sepelite Landry ko zo lela Jael ozo lela Landry mon pas bokozi non so visa Jael lobi ke ozo le visa va finga fali aya kaka finga
Baba zo finga. Ay, ba finga na. Etalinga te. Ba ina mafinga. Beaucoup OK na mafinga. Muta ko peksa zate. Bo finga na. Na ni susu muta ko ti guerre susu ya. Petio so ko ti guerre ya. Guerre ya nani? Guerre ya Kofi. Petio porte-parole à Wera. Petio yo. Oyo. Papi le prince. Yoka. Ate musika te. Na okate. Sko o papi le prince. Azo nga poto. Alobela Wera. Mikolo Sankara to finga melaka masanga pa pam. Sankara to finga. Ebana guerre na Sankara. Papi le prince. Bazo finga na Sankara. Siko yepe makambo ya yete. Kuna bana batu na bango. So papi le prince. Yo le ko poto na yete obandi so papi le prince. Petit. Vous avez pour ma santé déjà. Grand frère no le bobo comme ça. Eh le rote. Le bobo m'a pas cité. Le bobo a content d'ara belaka. Le bobo même siko le bobo comme ça le bobo. Pourquoi même poto te? Il va là ça va pas voir mba Kofi. Le bobo comme ça wana a même poto. Grand frère nanga ozo kemba la ça boye. Nga on sena lo Wera même papi le prince Wera. Nzambe bina zo tala nga Wera s'il te plaît moi na yate. Ako manquer au reste moi na zani tintoki. O muswala ba dendawa. Puis on Jacquimi. Ya tete papi le prince ko. Yo ça la courage. Le bobo grand frère yo zo dans le prêtre. Azel le côté yo kemba la kinde. Le bobo lo zan bo azel le côté. Ah c'est Lionel. Moi te connais abatsa le bobo le quoi za danser ya la le bobo alors après tout pas ni on le fait pas Wera moi na yate ba koki pardon comporter ko beba azara la kin le bobo le kuna za kuna zo le la kuna le kuna melanga masanga amungola mwana ti makolo bobo kele mbaso akufa ta kokufa ba ka to kolo petit ko manquer profiter papi le président mbesilo voilà Bouna la Sankara kuna le côté o ya ko tumba o toucher Kofi papi le président merci beaucoup mon saka tali kuna ba nani baza o suza ya mongol Roger Ngang baza kuna yo ko to mapani qui baisse selon loi Safu Sakuna. Voilà mesdames et messieurs, merci l'hospitalité, merci d'année vos personnes confiance et merci d'avoir déconné sur la télévision. Message à ce capté camionnette. Et bien rien sur sa émission là tu à l'aise mais vous a procuré comment mon nene à République on a les petit pas na procureur à côté ma comme yo zasko pas ça mon sentiment pour faire le bien JB et ce qui va JB abi na ko loba terre et si non nous au ultime c'est comme le poto abi na ko loba terre si ko faire bimisi wa za déjà au moins les alako ya za muta bambodi bon ko finir so beti boy so on est là ko faire za les moko on pas that's why c'est comme pas on est alako ti boy là ko faire le bien télévision boy bien ngam na bien na bien vieux dans ça vieux sur afandi mon afandi boy afandi boy ti calme sur afandi mon zo côté avec toi vieux sur afandi boy ko ce qui fait beti que loko et simbi via comme les nègres vieux dans ko nègres les comme le voler là et au sala ko fait le donc ko fiko azakulate moni bon pa azakulate botika bon nyoka mapa bon mamiku apamba botika la bilo ya moni jibe mwana chele ba na les athées on se na la jibe za mbe makasi donc azana droit na ye mo pa wa beti mabe yango jibe ce qui ba ye c'est bon mais papi le prince le kana visa Wera ya na yona mais yo po yeza passe pour voir la guerre na Sankara pour Sankara ni azawana Sankara dans biloko na nzoto pour Sankara bo ka Sankara pe na Wera zawani Sankara kisi oh même la Sankara pamba okumisi au balugele lisusu bon soldat kisi okumisa eza finga eza biloko na nzoto ah bon pour dire badia la kisi nika kanga fali eza biloko na nzoto eza mabete so nzamba biloko mutu kangi mutu eza mabete bozo mabete o moni Wera Sankara Sankara ti osana kufa kaka bon Sankara pardon. Voilà, merci beaucoup Camionnette. Donc comme vraiment la sous émission la biso ba de ko batali biso émission to kabolon pena ndé to kabolon ndé poza pena moulaye. Merci na yo, merci na pour la présence pena na moni pena o avide mais makambo lobi ezo engagé ka yo. Merci na yo le procureur de la République. Roger combattant moko so abima to finga boketu na iso.
Roger le combattant akumisi ba JB yo combattant on kusa ba musicien beaucoup ça comme ça qui kofia wa Roger ko finga ye azel nguma be arna poto Roger le combattant longola comme on a zo comme na mboka comme ceux qui Roger ceux qui mbadi ceux qui Roger ceux qui ceux qui nani zo comme na yo kombe kufa luka comme zo la comme na yo Roger le combattant na lo banga yo combat c'est kufa oye ozo finga kofi oye Roger ceux qui Roger mbadi kombe kufa tala mboka ezo kende zaka boke cho lobela mboka oyi kaloto fingi boke tu mabe pas avec ma kofi Roger le combo ce qui nani longola combat combattre kombe kufa soit ce comme le moko mon kambe le combattant tala mandefu elonge silika elonge mabe teba vilain donc bato le mabe nanda ko zandi na basama ne ba na to question ya to solo to tonga non na site ipsa na yuza ki to ko boye yo na yeke mo ça c'est pela bato ba mabe ba ni nanda ko na basama basi ba lo bate basi ils sont sur le mabe moi to ni mbali basi le mabe moi c'est dans le moi c'est le mabe et ça ndi nanda nga ko kate pour ça ki to ko pour nga na ça nga mndo to bon na va na talbe ah petit yo pe na mère pe na obeta na fingi te to solo lia ma solo et monsieur Sili lelo comme là tu fais ça de bambo te pardon yo imbote comme mbongo na pesa ndeli on peut se nous dire yo lo baki te faut battre na ba comment récompenser au ça boulot mo za makasi donc voilà donc chabiso na oya msusu voilà merci na baina so batali biso procureur de la République merci nayo merci d'être passé et merci pour le message nayo nengo beti donc bena na suka message na suka pour na bando kaka Congo total bena Congo to na boketu na commandant sonde ba bundela mboka penza ba lobela mboka po mboka na goma tisi kona ezongi te OK awa baza tasi no ba sine ba traiter moko kuna total ba traitango ce ko ba traitango avec ba américain ba lingaka ba zwa pour faire bango ba linga intérêt à 100% ce ko côté wana na éviter Fachi Beton le président na éviter peut moni pe na justice mutamba tozo kumisa a démissionné bali aye mais bato bayi ba millions ba niwoka zadi autant à comboter 100 jours, autant à comboter belé, monsieur de mon abango, na débassi na mbeto, bazala banga les, basé belé, ba yiba mbongo ko salate, ba ministre tout na Congo, fachi, mutamba nani, il faut que ça le bien ou bien, mais oh kaka, kutu mbongo pe zanango, mais kaka, ouais bi pas comment ki boya, ba bito casser po, yeba mon autant la 2028, mais ba ça l'erreur, et ça loni hein, ouais mutamba, et ça loni, so ko tira boloko, ba sambo, mutamba ça loni. Na pesi moto ko mutamba ndima za ko kimate matata ponda kimaki bolo ya pasi matata premier ministre Kimi so bona mboka premier ministre Kimi premier ministre Kimi matata ponda Kimi muso bakangela pasa kuna ce que le confia Kiba ba ministre bazo baba bolo quoi bolo matata polu mawa tata za mutu balambo ba ko te bakala pesa o saki do kimaki na yo eza pasi o kimaki o sala ki bien. Merci Benel Massidi, merci beaucoup. Le fait de la musique à la Potoa. Donc, Penza Bobo, ça a été concert. Il y a mon père, mon condesa, 19 juillet, concert, il va changer salle. Dans 5 jours, Boyo qui pété au nom, ils ont pembeni, voilà Kofi. Voilà. Donc, on est maintenant Rambo, monsieur Kofi Olomide, l'ambassadeur, légende vivante de la musique nabiso congolaise. Donc, mon père, mon condisa, merci à toi, femme avatar, Johanna. Joviana Foura, Topesio Mbote, Joviana Foura. Merci na bandeko sur Batalibiso, merci na Junior Botas, merci na Valdez Joyamba, Patrick Bendera 001, na bandeko sur Balingara Biso, Apo Mayala, na Pesio Mbote ya trop. Merci à toi encore, DJ Love, merci à toi Junior Botakemo, Junior Kaoumbe, Topesio Mbote ya trop. Que cette émission Zanabiso, bye bye, restez toujours branchés. Merci, amen.